bolimbisi bandeko na ngai recording ekataki to continue kaka roi ya Belgique alobaka nini alobi ke baafricain bayebi nzambe, ils ont un dieu, mais to embrouiller leur conception en nzambe wana to corrompre la manière dont bazali comprendre leur spiritualité. C'est ça ce qu'ils ont fait et ils ont reçu. Et félicitations à vous, vous êtes de très bons élèves. Vous avez très très bien appris votre leçon que vos capteurs étaient venus vous apprendre. Tozolanda. À tel point que ceux qui babi nzamba bakoko na bino bakoko ba baka nzambe te. Oh, Afrique était un endroit obscur. Makambu tu ya mabe, bino moko kutu ba africain bo prophétisaka ngo dans votre propre bouche. Kaka ndenge bozwa bénédiction na bino bokabola kana, bozwi malédiction kana bozwa koma ya bino. Bwana don, tolandi hein. So kaka na ki don na bino na bozalaka nango. Lokola bozalaka pe susu bato discernement te, mayele nyonso bozwi bopese pa ya ba pasteur. Bon, na mayele na bino na avec vos pasteurs. Moi bo discerner makambo malonga eza te. Na loba na bino botanga ka Bible na langue bino bo comprendre ko lia kotanga ka Bible na ki flamand. Parce que quand on lit la Bible na ki flamand, c'est ça la faute. Vous acceptez traiter bino de n'importe comment parce que na ki flamand, on vous a appris que yo mutu mwindo zalaka soumis. Toujours acceptez pas sinayo. Ki flamete yo bongo. Bo bandaka nan kotanga Bible na minoko bino bo comprendre ka ça vous fera du bien. Anyhow, sotomoni plus tard, l'homme noir a abandonné Zambo ya pesakaye mabele wana ya Afrika. L'homme noir a lobi kokona ye bakanzambe te. Or, tu collectionnes le lien. Abraham, qui sera le patriarche ya Ham, yemoko kutunzamba benge Abraham, Ham qui était le fils biologique ya Noah, Ham est le patriarche ya Égypte, Libya, Éthiopia, la race noire, right? So Abraham a bel et bien kokoya Ham, qui sont les Africains. Kasi, plus tard, descendance ya Ham, qui sont la descendance ya Abraham, baboyaki nzambe ya Abraham. Balobi nzambe wana azalaki mutumabe. Bozaka na biloko na bino bolobaka bakoko na bino bebaka nzambe te. Il faut bondima kaka makambo ya Golgotha po ye s'occuper. Bozana mabe na bino bobamba ye. Eyebika mitema na bino. Bon, boboyi ye. Bosali ba conversion na bino. Boke koyamba nzambe ya ba européen. Bon, likambo te nzambe pa sepeli si bino. Atiki bino bozala prise en captivité puis bozala soumis devant ba européen wana parce que nzamba ba européen ndazala le Dieu tout puissant bino bondimati. Yango wana pe nzamba permetta ba européen ba continuer ko domina ka bino. Parce que ezalo ko bino bolingi. Boete Mais ceux qui bozala kata na mayele mukie kaka. Bolinga ki bo mi poser la question. Il y a combien de races sur la terre des hommes? Les Chinois existent. Les Indiens existent. Mais pourquoi Européens ciblent na ye ezalaka toujours l'homme noir? Ponanini. Nous ne sommes pas la seule race sur la terre des hommes. Mais pourquoi Mundela se sentaka menacé en face à Chinois ni Indien kaka liboso mutu muindo? Parce que kaka ndenge na Bible na bino na soki bozaki kotanga yango na baminoko bino bo comprenaka. Bolingaki bo comprendre que la bête qui doit dominer ce monde sort de l'Europe. Et la bête est bel et bien conscient que l'homme noir est une créature de Dieu. Uta bakoko na biso bien que bolobi bakoko na biso bazaka mayele te binonde bata mayele likambute. Nzambo asalaka bakoko na biso bazalaka batu spirituel. Africain azamutu spirituel. Tozo nanu kombo na bino kibundoki oyo Afrika bomibambo totiango nanu à côté. Tozonga nanu kobenga bino Alkebulan. Alkebulan qui veut dire le Garden of God, Garden of Eden, Garden of East. Tokane. Ce jardin d'Éden créé avec ses mains par ce Seigneur Dieu et a créé l'homme selon plaisir na ye. A tie ye wana longole de la terre a placé ye wana. So terre wana bino bo neglijaka lelo Alkebulan no bo komisa Afrika. To benga kasi Afrika pona bonne compréhension na bino.
ezalaki cadeau nzambe apesaka bakoko na bino bozwa en possession oyo epai na bino. So les descendants ya bête bato dirigé par l'esprit de bête bayebi que la race de Dieu, le peuple de Dieu, la race façonnée avec les mains propres de Dieu, c'est le peuple africain. Bayebi yango. Yango bokomona uta histoire ya mokili, mundele abanga ka chinois tendenga abanga ka mutu moyindo. Mabe na bino tellement bokoma très évolué ndenge bomi bengaka, que vous regardez vos limites physiques, matériaux, vous êtes inférieur à l'homme blanc. Or, spiritualité, il y a africain. C'est ça ce qui a toujours rendu africain supérieur à d'autres races de la terre. Toroki kotala même dans notre histoire. Les envahisseurs, tant baye bazolu kaba envahir Africa, bako konapso bazalaka na mundu kite. Mais kaka na spiritualité na bango, babunda pendant 3 siècles et demi, presque 4 siècles. Bozo monaka likambo 4 siècles oyo. Tolanda. Je voulais dire pour soulever le comme soso. Bokomona ke bako konapso bazalaka na ida ko sala mindu kite parce que to babonzamba pesa batu na batu talent na bango. Tokani mundele il fallait toujours azalaka na ba minduki parce que yebi tumbana zo dépendre na minduki. Parce que wuta ki boko kone azaki na même spiritualité bako kona bisote. Bako kona biso bazako dépendre na minduki te parce que eloba Bible celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Malheureusement bino botanga ka ba phrase wana kaka bitanga tanga lokola discernement ekima bino. Lokola spiritualité na bino a été corrompue. N'habite ce que n'aba koute pourquoi botanga kata ba phrase mosusu parce que botanga kango melobela kabino loko mokote. Tolanda bako konepso ba frontaka mindele. Mundele azalaka na munduki azalaka na mwa barmemo toko benga sophistiqué à leur temps. Boete. Mais malgré cela, bako konepso bazaki toujours comporter la victoire parce que leur Dieu qui était avec eux, qui pouvait être contre eux. Et leur Dieu leur apportait toujours la victoire en face des grandes armées qui s'attaquaient à eux. Po bayebaka nzambe na bango. Bayebaka kobenga ye. Bon, moi, tout à l'heure, notre que les noirs ont le don de la musique. Mais ceux qui botali malam, qui spiritualité à noir, nde salaka pe distinction. Et yembeli amutmuindo quand il chante de tout son cœur. Toute autre race c'était et il écoute. Bayebi que peuple baza peuple moko exceptionnel. Même l'esclavagisme sur les champs d'esclavagisme. L'homme noir a bandi rythme tobenga ka rhythm and blue. Azole la bapasne na loyembo. Ça c'est un style, un peuple spirituel. Tolanda, même des mélodies, rythme na bango, vous sentez que bato yo bazaka bayembi kabo normal te mutu moindo a dominé musique parce que mutu moindo loyembo na ye uta na pleine spirituelle. Malheureusement, tango bo se convertir, bozu ba voix na bino kitoko, bokei ko banda ko yembela yango maintenant les dieux étrangers. Bosalela idéologie à Sam, ezakani Sam 127, oh Babylone. Il y a un peuple à captivité, ba capteur basengi bango ba yembela bango un de leurs meilleurs chants. Nyonso naka bo comprendre kate ke za biso batu moindo. Biso tozaka na don ya music. Ezana makile, ezana Aden. Tolandi, hein? Batuni, comment pourrions-nous chanter les cantiques de notre Dieu sur une terre étrangère? Teokani. Oloko bosala. Bozu ba mingongo na bino bakoko na bino basaka bino ba don, ba talent musical bozala kanango. Bokei ko glorifier nango Dieu étranger, bo pesele nango éloge. L'homme noir a utilisé sa voix pour chanter et glorifier les dieux de son capteur. Ndeloko bosala. Et puis boyemba kango nonction makasi. Bozoko kumisa wana mundele pa beti maboko. Mundele azotala bi bato yo dona bango yo tika bayembe la tabanzambe na biso. C'est ce que vous avez fait. Tolanda. So yango bomoni boyoko se retrouver bato lokola leur intention baza toujours ba ruiser. Mayele mabe. Ba planta ba fondation en place pour na ba contrôler la cabine kata bokimi gauche.
bazana bino atozongi droite okweyika na mutambu na bango. Tango ngonge koki bapesi l'homme noir émancipation esclavagisme sur un bout de papier. Mais tout à l'heure na pesi bino exemple que même dans le monde il y a business, c'est toujours ces gens-là qui sont en train de contrôler. L'homme noir n'est que là pour produire de l'argent, de la revenu pour nabatouana. So en réalité l'homme noir azana fondation est nécessaire pour le développement de la race noire. C'est notre faute à nous. Vos politiciens font la même chose. C'est la mentalité esclave. Ils volent au Congo pour aller investir dans les banques contrôlées par ces faux juifs dans des pays étrangers. Et les Congolais même ne détiennent même pas 10%. Il y a richesse na bango. Même votre système bancaire, à part votre banque nationale qui est aussi sous contrôle de la Banque mondiale, vous détenez absolument rien. Ma belle n'a pas besoin produire, mais bino besoin contrôler production na binoté. Non seulement beau produire le côté, beau contrôler la revenu na binoté, ce qui te total à ta côté ta banque, besoin détenir pourcentage à ta significante na ba banque wana, vous n'êtes que le visage qu'on est en train d'utiliser, même tous vos présidents, la tabachilo motuna famille bazoko yiba. Ce ne sont rien d'autre que les petits esclaves de nègres de la maison. Nasna lobela bino bosibo kambo ke kenda guerre. Pour il faut pas kendo ko buka banque moko ba kendo ko yiba mbongo. Mais wuta histoire ya humanité to bunda kalikam na mabele. To landa. Et l'homme noir malheureusement balakisi yo babiloko ezata na valeur makasité. Ozo tekande kona yo pona babiloko moko ezanga tina. Et muto azoko manipuler a solo ya azoko détenir contrôle. Ya biloko lo bilo bisaki problème kwei bolumbu mutu moindo et la kisame. Tozolanda. Et ma belle biso, nous voyons l'histoire se répéter chaque fois. Hein? Nous n'apprenons pas. Attendez, cela paf derrière. C'est vrai, nous condamnons azapena don koloka makasi nyosona tozo condamner ango. Mais de l'autre côté, cette histoire est au-delà de lui. Bomoni ba soucier mundelete comme Clive Davis parce que ceux qui FBI bazana business ko bandako kanga baloki. Clive Davis azandoki munene. Kindoki na ye yebana. Wutekala grand chor tatawana. Mais azape ba faux juif wana, lui il est protégé. Yeba ko kanga ete. Mais mutu moindo paf deri tango kanisa ki que maintenant qu'il est assis à la table avec le maître. Makamna lobaka na bino yango esclave, les nègres de la maison. Bozomona, boye bobosa narake, même si le maître blanc t'invite à la table, tiens na mutuno que tu n'es qu'un invité. Ce n'est pas ta maison. Eze pa inayote. Mutu moindo azalaka lokola longwa ki na bilanga plantation, ba pesi privilège ke yo yaka kota na ndaku fanda na sala manger lia na biso ba maître blanc. Mutu moindo amoni akomi lo lendo, abandi même qu'on maltraité bandeko na ye batikali na champ d'esclavagisme comme Paf Daddy aussi a fait. Tozolanda, tangu yepe invita qui est à la table. Lui en retour a commencé à koloka bandeko na ba noir. Abandi ko manipuler ko bebi sa bandeko na ba noir. Parce que ayebi ko beta vers ya vodka na ba mindele maintenant. Ayebi kolia ba fromage na ba mindele. Ye palati veste na cravate comme son maître blanc. Et si ka moi ba feti ya ba balade wana black taxi rotai zali yepe menaza invité. Mutu moindo abosa naka. Kenyonsto bazola kisaye azo contrôler loko ata mokote. Ça te sert à quoi? Ofandi na mesa avec tes maîtres blancs zoko lia na bango. Okeyo zoko bina na bango, menda kuaneza ya yote. Oza mupaya la table. Nde sika mutu muindo azala kama ele te yango wana. Tu as été invité à la table. Mais kotia na mutu na ote ke vila waneza ya yo. Luka otonga ya yo. Nde ba ide ba Michael Jackson bazalaka nango. Michael Jackson akome ko landanzela yake soki à l'époque, Sony to signa contrat $1 milliard. Mais bango ba koti si combien? Tango moni ba noiro ba ko se retrouver pauvre. Mais ba koti si ba millions.
na ba compagnie ya ba musique Michael Jackson abi wait a minute il faut que na lukana se positionner ngai pe na zala donc vila wane koma ya ngai ba hébreu yo ba juif ba sali juif le couteau ba tali ba bitien parce qu'ils sont normalement des européens ba imposteurs ba juif solo les abino ba vrai hébreu ba imposteur ba tali ba bitien Michael ata posone komi pembe ndenge nini oza mutu moyindo yo lingio ya okoma pe propriété ya villa bamoni menace na babifothèque na bango tozolanda yo bino bosi boyoka babomi mutu moyindo po areklame bafute lisusu mbongo bakofuta mbongo wana they ain't got no problem with that. Michael Jackson ntango alingi asala album soki mpe concert na This Is It asinya bacontrat na $1 milliard, they have no problem with that. Mais ntango abandi kolakisa makanisi na ye ke contrat ne soki esili akokoma propriété ya Sony, oh ça change les jeux maintenant. Nègre il faut kende, he's gotta go. Tolandi hein catalogue kuta biro luane lukele makambo amolesta bana bato bapotani et puis kaka FBI moko moko bazalaki ko surveiller Michael Jackson pendant 10 ans. Michael Jackson était sous surveillance à FBI pendant 10 ans. Bandeko nanga, là où je vais avec, même aux États-Unis, l'homme noir aux akak étrangers. Toti ko tanga ngwa na Bible, non, na Genesis 15, 12 à 15. Nzamba na sa Abraham, descendance no ba okende sur une nation, ba kozala ka ba étranger na nation wana. Mutu moyindo ata mi pesi kombo no ezala ka Sean, o Jackson, oza descendant esclave. Tu n'es pas chez toi. Et pas ya mutu moyindo ezali continent d'Afrique. Mutu moyindo mabena bino ezaka dès que l'homme blanc est invité à la table. Obo sani d'où tu viens. Bozana mémoire lokole abana mikie. Obo sani ke po yo fanda na mesa na bakoko na yo makila na bango etanga. Nani mutu asala bakoko no bongo kaka mutu invité na mesa wanati. Mais lokola lelo asero loboko. Apesi yo contrat, signons le contrat ici yoko chambre banda fute 60 millions de dollars par an pour nasala ka ba publicité wana ba Chirac wana tolanda plus moi ba semence pe mike alona ki na ba music na ye l'homme avait l'argent tolandi hein mais qui contrôle tout ce système là ezaka ka bango ba jufo ba imposteur. Mais natango balingi baningisa nègre parce qu'à la fin de compte que tu es un nègre qui est venu dans leur jeu et mesa wano fandelaki tu n'étais qu'un invité aux amopaya ndelo ko ba Alexa Puff Daddy yango wana bazola kiseke yo toko bomondenge to bomaki Michael na Prince te mais yo toko lakisa yo que tu es chez nous. C'est notre jeu, mais sauf que ozoko li ozoko mela ba vodka eza biso tu n'étais qu'un invité. Ça ce n'est pas l'Afrique. Ndelo ko baola ki ça y est. Qui contrôle le système judiciaire? Qui contrôle les États-Unis même? Batona bazan influence moko ko sakanate. Ils ont les gens na ba bureau pa ba FBI on a ceux qui balingi ba sila na nayo mutu muindo. Bako sila na nayo très très bien. Posez-vous la question, pourquoi FBI bazaki ko espionner Michael Jackson avant que tuba banda ko funda kaye? Because vous croyez que Sony bazalaka bayuma ba Epic Record bazalaka bayuma si bazalaki wana déjà bazana batu bolanda kape nègre neska kozala na moi ba secrétaire ba escalaton te déjà to build déjà dossier. Tolandi hein et FBI balobaki heureusement pour Michael nyon sona basala ki 10 ans après ba trouvaka le côté. Ce Dieu merci moi bala batazala ki ne bandonanga basala espionnage il ne savait même pas que basala ka espionnage bakutaye ne loko tamoko te bandola sakaza moloki abana rien du tout. Azako linga koloka mazaki koloka mikolo et puis bana basi et puis azalaki bon visualité dominait beaucoup na koloka na ye tokani hein tokani bino ce FBI bakuta keloko moko to ezali qu'il faut pensa muto yo balatise ba menotte tokani but botali lui ont frappé là où ça fait mal. Ils ont attaqué sa réputation, ils ont attaqué son image parce que ndenge bongo même la politique ils font la même chose. Quand ils ont voulu qu'aussi la Mobutu, comme ils ne voulaient pas céder Est, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mobutu est un dictateur. C'est comme ça qu'ils font. Babandi dictateur. Et Talazo peuple naïe. Mais que bon ba Belge ba bomaka ba Congolais pendant 80 ans.
babetelaka ngo fanfare te mpo na nini tolanda ye Mobutu abomaka bazairwa combien soki zairwa moko akufaki Mobutu zairwa moko abela koshekor Mobutu me oyo bango babelge baboma wana bango basantu mpo baza mindele me zairwa akokufa lokola Mobutu akomi tetu Mobutu nde mobomi boye te o ayibi mbongo mpo na nini erreur toujours azotiaka mbongo na ye kuna na babanke na ye na Suisse. Qui sont les Suisses? Bandeko nanga c'est le même système. Bota la Suisse, ota l'allemand, ota la belge, ota l'anglais, ezali batu moko. Tozolanda, eza lokola okanisi ke okimi kasai oke na bandundu. Me yo zokende kuta bakombo kasai na bandundu te, osale loko nini? Soko landi okuta ke bamakile sangana bazaka batu moko. Oh na boy na kena ngepa bayombe. Qu'est-ce que tu as fait? Tolanda. Oh na moni na kena Équateur. Qu'est-ce que tu as fait? Osala loko moko te. Ozo baluka kako tour ya même peuple wana. C'est la même chose. Ato lo biote na oke chamba wana ngande e pa ba Suisse. Otie pa ba Suisse, otie pa ba Allemand, baza batu moko. Eza lokola yo lobio kimi kasa yo ke na bandundu, to moni okete pa bayombe, to moni okende na Équateur. Oh baluka kaka parmi nous. Hein? Il suffit nga pena benga mutu na Équateur kuna ke mundele wana zoya tala ah c'est vrai toko tioka bakali yo étranger ozo baluka kaka autour de nous. Ce n'est pas pour que une Équateur oki mutu kombo lobi kombo na ngai ilanga tata yo lobi ah OK il est différent na ilunga. Not really. Tozalanda bo biso bazo bato bundana ka entre biso na biso to se détruire mindele sko ba fonctionner ka bongo te mindele ba yebi qui doivent être unis. Système bancaire na bango ba contrôle la kango très bien alors ba ko se détruire te kotona puisque et c'est une arme qu'ils utilisent pour contrôler le monde surtout le continent d'Afrique. Tolanda so bomoni ke tang Michael Jackson abandi kozwa mayele pona akoma fort donc asala ce qu'on a ba racine vraie pona ko aider réellement les artistes aussi noirs surtout ba juifo batale Michael Alingebe otela biso bifotek na mino à part wana noir akokoma trop puissant we can't let that happen basila ni na ekaka tant ba meke na système judiciaire ba kokite plan B balalisi mutu na ye Prince tant comme na contrôle la musique ne total maintenant ceux qui ba gardaka kaka vivant na minute Dieu seul sait ce qu'il pouvait faire qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui balalisi biso tokozwa mayele te Mobutu tango bandi kolobelaka bango ba non qu'est-ce qu'ils ont fait akomi dictateur embargo epai parce que c'est eux qui contrôlent tous ces systèmes là bako sero siko kote mbongo tokotala siko kozwa mbongo sombata minduki yango tozolanda parce que c'est leur système qui sont en train de contrôler tokani nde loko nazo eloko elalisi mutu ya Muammar Gaddafi ezalaki nini o tosala Banque mondiale na biso na kati ya Afrika to bando defisanaka ulie to landaka ba européen to sala monnaie to liango na ba minere na biso to sala biso moko pe satellite tang ba yo kibongo ça c'est la menace à leur poche et aussi ils vont perdre le contrôle de l'Afrique balalisi Muammar Gaddafi to landa botala kaka tous les grands que ces gens l'ont tué babomi bango pona mbongo te babomi bango pona ce que la race noire pourra devenir pona vision mutu oyo c'est la vision qui leur effraie tolandi hein tout noir oyo azwa vision ya ko empower son peuple noir wana balalisi na se Patrice Lumumba avait une vision pona non seulement le Congo l'Afrique well il représentait une menace à eux il était trop éveillé pour eux because they can't have that. Imagine Patrice Lumumba bako makata 10 kalokola ye. They can't have that. So il fallait qu'il ba battre ye, ba longola ye nanzela. Toyoka inabino. Et là, nazomo na même réaction ba noir bazo sepela ndenge mundela zoko imbo bani emoji ce qui peut emoji Puff Daddy. C'est un con, oui, asala mabe, oui, mais nazob sabino ke likamba Puff Daddy n'est pas si simple que Azaki Kolokaba noir. Et ça a à voir avec, il a osé, il a porté compagnie à Juif wana plainte, au basignakane partenariat,
partenariat business baby contrat bolingo esili komi bololo bazolakisa ye maintenant qui contrôle quoi po ya komaka ntina niveau akomaka milliardaire n'est-ce pas voilà ce niveau lo kanti quel genre ennemi bakokitela yo bakokitela mpe le tout puissant bakoyelo bapolice ya pamba ase otin FBI nde bakoya kokanga o sikoyo soko osantataki ozwi jet privé obima Interpol tolanda do babimiseli ye mpe sikoyo bagangi mpo balakisa ye ke système judiciaire eza na maboko na biso maintenant tokoatake mpe ba-assets na yo d'ailleurs je serais surpris soki bana ne wana bavivre kokokisa ta 40 ans na sa mokili oyo parce que bato oyo parce que pafter apparemment azaka mpe mwa mayele bandako ne atiaki na nkombo ya bana na ye mpe nkombo ya mama na ye I know bato oyo soki bakoki ko shake poche ne bo directement te même bana na boka ko bakufi ils ne vont pas permettre bana na pe babota po bana na bango ba ko héritier biloko wana mbongo wana tout ekozongela ba faux juif wana that's exactly ce qu'ils vont faire. Michael Jackson akekuto adopter na bana ya mindele malgré cela balalisika mutu na ye et pourtant balalisi mutu na moni catalogue wana Beatles o Michael abundela ezongi na maboko na bango mindele. Sa mère elle a déjà vieilli akobundisa bango ndenge nini oh bandekone misusu ba Germaine les autres bazaba tatakanaka sont de bons nègres du champ kutu bango kutu bazakata ba nègres de la maison te bazaka ba nègres du champ donc inutile kutu pona bango et c'est ça l'histoire pe kendenge wana mbongo nyonso musique ya Michael Jackson ezokotisaka bamindele bazokolia bazokobénéficier nango batali bon Catherine il lui reste encore combien des années sur la terre des hommes alia mwa mukione et puis the old lady akokufa na ye c'est fini bakozonga ko contrôler tout ce que cet homme noir là a bâti que ça soit une leçon pour na bino batu moindo et nos musiciens lokola ba politiciens na biso investissez na Africa bo banda ko sala ke to contrôlaka richesse na biso moko okomona Congolais en Amérique o na sombi ndako bosi bomona Congolais la kisio titre ndako na ye balakisaka bino kaka badidi ya ba mortgage mortgage bozomona préfixe ya mort te MORTT ozomona ngote la mortgage ozomona ngote kaso mite singano na kingo pendant 30 ans venir AVCP kanga yote arrêt cardiaque peso yote na ba stress pa Amerika sinon to kosala mwa passation ya banyongo a tes enfants bongo titre ezalaka ya yote soko décider olamuka makolo suspendu en l'air bana no bako héritier be héritier mortgage ne bongo ba héritier loko nini ba héritier mortgage c'est ça mutu muindo lokumune j'ai acheté une maison en Amérique tu as acheté non Amérique ce n'est pas chez nous et puis conseil gratuit avant bo s'excitaka na sombi ndako mortgage somba mabele tolandi hein mabele eza motuya parce que oui même sur les États-Unis supposons lobby gouvernement ba na idée que balingi bastala raya train sikanda kunwa nezali mabele wana soki osombaki yango te bon tunaka kopikola ndako no kendo kotiango bisiko kendo kotiango hein bako biso tekela biso ndako wana bakosomba yango quand même pour il faut babuka yango soko monique non eza ndako na yo mais ndako no eza posé sur mabele à l'état hein? Si tu n'aimes pas l'idée à côté kango po basala raya train pikola ndako na yo kende kotonga ngo peut-être dans un village no kuna en Afrique hein okome mapenda kuno ke déposer ngo kunati c'est toujours une option tolanda bandako na ngai donc quand c'était que tango ke komiti singano na kingo pose ba mortgage que tu as investi botika ko raisonner toujours lokola les nègres de la maison. Vous ne voulez pas investir en Afrique, vous ne voulez pas semer des fondations réelles, donc true wealth, real wealth pour na bo passer na bana na bino mutu muindo aza toujours obsédé na richesse superficielle. Mortgage tu as 30 ans pour si lisango pose titre ya ndako yozo somba ndako na tu as quel âge tozolanda et puis tu enrichis toujours le même système bancaire là parce que 30 ans il y a mortgage na yo right supposons monthly mortgage payment no ezaka combien to pesa chiffre $2000 okay well tant yo tindi chèque na $2000 $1000 ekendaka nanu ko pay off the interest rate
$1000 musonande mwa 400 ezokende na principal et le reste comme kokende na ba escrow et homeowners insurance et tout ça lande bongo bongo no ezali divisé toyokani donc moitié ya paiement no mensuel ya mortgage no ekendaka nanu na ko pay down the interest rate banani bazosengo interest rate ezali those mortgage lenders l'homme invisible la banque n'est que le pont entre yo and the lenders. Toyokani. So tu as approché la banque, oui. Mais les vrais financiers zabo yo monakate wana. They gotta get their money first. Tolanda, it's a business. L'argent n'est pas gratuit. Banque, business ya banque is a money. Un investisseur qui est dans business, il y a une banque, un banquier, c'est ça son produit. Money is his product. Il faut comprendre le langage, il y a money. Mabe abiso batu muindo, to lingi mbongo, mais to comprena langage ya mbongo te. Mabe na biso yango wana. Tolanda, Mobutu était riche, mais c'est Yale qui contrôlait mbongo. Mobutu était plus riche que Mobutu. Cette espèce de ces juifs-là. Seth Yale. Bokoko benga na lingala Seti Yale. Makilaka ya batu wana. Oh yeah, they everywhere. Ce n'est pas pour Moutami Blobio, aza portugais, aza grec, c'est toujours leur sang. Eza loko les akana aden na bango baza très rusé batu wana. Batala mabe. Tolanda, yo yaka. Seti Yale là, et puis akoyeba strategically, là où il déposait l'argent de Mobutu. He knew exactly ce qu'il était en train de faire. Juif aramutu téléphone juif ben postero bango moko ba blaga ka ba yebi bon y a certaines blagues basalaka que baza tellement malhonnête que Jacob abimaka mosanto, you know. Baby combo Jacob veut dire le menteur, le trompeur, n'est-ce pas? Bosi bokutana na juif honnête bina dozoka mamluba bosi bokutana na juif honnête azalaka bosi imposteurs ici bazalaka juif azaka honnêteté. Eza lokola eza na ADN na bango. Leur instinct baza très baza lokola ba coopérant moko biologique. Baza ndengwana baza toujours batalama toujours. Juif aza mutu otambola na ye yo pe lisu clair po baza ka batute. Tolandi c'est comme ça qu'ils sont. Bino bofandi na poto bebi que les juifs bango moko pe ba sekaka. Hein? Soko tie le mot honnêteté na juif comme na juif mutalibosa banjo seka. Azo seko penza parce que ba yebi que leur nature bazala connaître te ba mi yibi moko ko sakana te mais ba yibe la kande na système légal tozolanda bande konangai et c'est le langage que yo mutu moindo malheureusement langage yo échappe kabino bomoni ce qui botika ki ko gaspia ka baton na bino dans vos églises là bolinga ki bozala kata bozo kozwa bakura ba finance. Pour comprendre comment le système financier fonctionne, bolinga ki bozo ba cours civique ya solo, c'est mieux de passer ton temps en train d'étudier ou lia kokendaka kolia ka ba démon. Tolandi hein? Démon munene à côté là ba faux juif ba salelo banque mondiale. Bango moko bomona ka bango bazaka na souci ko zulango délivrance. Bosi boka juif akena synagogue binzambe délivrer biso na molimo ya koyiba na lokuta. Ezaka 2 milimo ba juif bazalaka nango koyiba na lokuta. Bosi boka basengela ngo délivrance. C'est quoi the hell yo congolais tu passes toutes tes heures dans vie na yo na journée ya ko bengana ka milimo moko boye batu kuto yo bazana milimu ya mabe so bebisa nango mokili basepelaka na milimu na bango wana. Balukela ngo délivrance te. Baye ba financier rébellion kuna na est ya Congo. Bino bomoni bango babimisaka longi na bango te bango baka batu babata makana sima. Ils ont toujours fait ça. Bako bimise longi ya mutu mususu mais les juifs se cachaka toujours. Rwanda aboma ba congolais. Ba congolais basali boye. Bosi bomoni longi ya juif officiellement. Boyo kaka ko George Soros. Oh Israël. OK, qui est juste na Israël? Bango balaisaka bilongi na bango te. Yo fandiwana totalemele mabe Yesu sala bato yo ba synagogue de Satan oyo basenga kutu délivrance te. Toi arrête de passer ton temps na kobenga na kabadiabulu oyo ke bato banyonga ka baza très à l'aise na badiabulu wana. Ndenge ngai na moni tika badiabulu wana tranquille. Occupe-toi ndenge nyoko développer yo Congo.
Tolanda. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, peut-être bon l'ukape, bon reconnecter dans Zambe, yabakoko na bino. Je pense que ce serait une bonne chose pour vous. Et investissez chez vous. Tika kokendaka kolukaka ba mortgage na pays étranger. Amérique eza mabele ya bakoko na yo te. Le juif ici qui contrôle l'Amérique, mukolo dans bangoko ceux qui baningi basila no bakosilana na yo. Bakoko ya pouf ba placer ta ligne contre ta maison. Ndako keiti. Okotikela bana no nini. Il contrôle tout ça là que vous voyez. Ndenge na lobi namonaka bakongole mingi esengo na ye asombi ndako bato boya non. Soko monike o adopté Amérique okukufaka awa ba descendance no ici maintenant c'est chez eux somba mabele. Toyokani c'est encore mieux osombi mabele ateza na kandaku ya mukie un jour bana no bakoko bakisa kandaku ane komi munene ou bien bako louese terrain wana et pas ba business moko boy. C'est comme ça, il faut bien contrôler ce qui est important. Et ça lokola lelo nazomona ba kinois na buzoba na bango bazali ko louer saka ba mabele pa ba chinois et pas ba libyen, ba libanais, oh batonga ba hôpitaux, ba exploiter, ba sala boye. Qu'est-ce que le contrôleur congolais contrôle? Nothing. Okoki kote ka mabele pa ina mopaya te. Bolanda histoire à Tina Turner. Et Zoaka combien des années finalement pour ta citoyenneté à la Suisse kuna? Baza très jaloux avec nationalité na bango. Même ko sombanda ko pa na bango ça qui likambu bien qu'elle avait des moyens. Ko bala kuta bala kinde ko na bango mndele daka e mingi. Tozolanda bamboka mususu batekela ka mopaya ndaku te mabele te mopaya luwaka kaka. Tolanda bandeko na ngai. Boyebi indien moko balexeki na TV kuna en Angleterre, abotama en Angleterre, azoloba anglais très propre comme une anglaise, azomela petit, just like a British woman. Siko ba sa discussion na mundele. Indien na lobi, je suis une anglaise, na botamia na kolia, je travaille ici. Mundela na répondre à lobi te. Soki to pikoli mabelo ya Angleterre oyo, tokokuta mikuwa ya bakoko na ngai ezo se date pendant des siècles. Tokokuta mikuwa ya bakoko no na mabelo oyo te. Lokola pe na India, tokokuta mikuwa ya bakoko na nga kuna te. Oza mopaya na mabele na nga. Bozolanda, discussion ekatanaki wana. Ce qu'il a dit était vrai. Tolandi, hein? Ata biso nyonso tobotani na Amérique boy. Toyebi ke mikuwa ya bakoko na nga eza awa te. Mikuwa ya bakoko na nga eza kuna na kati ya Zaire ezalaka awa te. Bonso baba ondo pikola nga naza na histoire awa koko na ngai botoke iso pe na bibliothèque place que ntokomona histoire koko na ngai ezali awa. Loba mama na ngai mutu akufaki bakundi awa, mais ça marque seulement c'est seulement elle pendant ce temps ici. Eza koloba te ke o eza ba mabele soki pe nga na kozwa minduki na ndoko bundela ngo soki pe bloko nini awa. Bakoki pe ko yebisa ngai kete vous avez un chez vous regagné chez vous. Tozolanda bandeko na ngai, investissez en Afrique. Tokani eboti kakote kaka mabele na bune pa ina ba étranger. Nation ekendaka guerre te po bakende ko buka banque nationale. Ba nation ekendaka guerre likambu na mabele. Israël na ba palestinien bazo bundela mbongo te. Les juifs font beaucoup d'argent, le système bancaire leur appartient. Ce que za likambu ya mbongo nde bapesa ba palestinien mbongo depuis kala. Que bon to kabola boti ke la biso place yo to pesi bino autant abu pia. Mais bomoni bana mayele. Bino bokansite ke ba juif ba proposa bango mbongo. Ndenge pe ba sombaka pe ba india mosusu ya awa. Après que ba bomi bango, si manango ba dédommageaka pe descendance na bango, ba signa mikanda, boko derangeaka lisusu ba européen te, Amérique komi ya biso. C'est fini, Amérique pe kenda ilongwa na maboko ba india awa. E kenda tozolanda eko koma ba européen. Tozolanda. Vous ne croyez pas qu'ils ont proposé de l'argent au peuple palestinien? Mais peuple éveillé, balobi ataboye biso trillions of dollars. Toko te kamabele na biso te. Yo si omone sika bakunda bakoko na yo mikuwa bakoko na yo ezalaka wana yo kende ko posséder mabele wana pa bapaya. Esalama wapi? Hein? Oh, ezali mabele bakoko no ko pesa ngo mopaya te.
bandimi babomaka bango parce que leur histoire c'est là-bas. Bakotekela ndenge nini yo wuti Europe no ye oyaka comme un réfugié bonganzami bokomi koluka bobotola bango mabele bakotika pe ka mabele kende te lokola pe bino kuna na Congo Zaire hein. Este wana c'est vrai que barwande bakomi kolinga bakufaka wana po balobotala ba cimetière na bango wana eza bibembe récente tolandi hein. Ce que tozongi masola ba 4 siècles passés mokuwa ya Rwanda ata moko te ezalaka na sol congolais non tobeta marche en arrière hein? Mikuwa ya bakoko na bango ezalaka kuna pai na bango na Kigali eze pai na biso te tolanda. Par contre kutu na Rwanda tokokuta mikuwa ya bakongolais kuna parce que en réalité grande partie par Rwanda ezalaki normalement Kivu na biso wana mais likambo te bakoko bandimaka batikela bango mabelo na bobengi lelo Rwanda tolanda. Mais baye na bamilimu mabe bazolinga bazwa pe kaka ba territoire na kati ya Kivu kuna tokotika bongo te bakoko na biso bakundama wana c'est notre histoire tozolanda bandeko na ngai. Donc botala makambo comme il Puff Daddy epesa bino leçon que l'histoire ne fait que se répéter. Mobutu atiaka bambongo epai na bamindele bayebaka ndenge akogela yango bakangaka yango tolanda. Puff Daddy bazonyonga ye parce que bien qu'aza descendant un noir américain, mais il n'était qu'un nègre de la maison. Chilombo, j'espère que podcast ko komelo na mato yo pe yoka. Omoni bambongo nyonso yo na famille no bozo yiba. Bozo kende kotia à l'extérieur. Moi privilège ba pesio, okyo sere mindele maboko, o mati ba avion moni bango. Ton pays ne produit rien. Même les avions ne sont pas fabriqués na Congo. Yora kata soniko tozo fabriquer ni une voiture ni l'avion tozo ko exploiter ba minerai na bisote. Nous ne contrôlons rien. Bobani ko contrôler, nous ne contrôlons. Listen, French est trop compliqué. Tokani tozo contrôler le côté malamute chilombo. Tout ce que tu as là ezali richesse superficielle. Eza na fondation penzate mundele soka ningisi yo okozongela kolata ba chemise no ba fleur tozolanda cause they can do that bakokanga ba vilano ke kotonga na ba Espagne toi ils peuvent tout ba saisir ango tolandi hein. Yo moko lobaka bien on est mieux chez soi que chez autrui hein. Bande konanga na chuba balobaka kwa bende kulu kwa muchi likolo nzete zepa ina bato. Yo mutu muindo yeba ko investir sur le continent ya bakoko na yo. Bo sala ke bo banda ko produire vos biens chez vous. Ezali bongo nde boko zala bozo ko contrôler maintenant votre richesse et votre économie. Botika ko zala ka toujours les acheteurs, les gens qui achètent toujours le produit final. Parce que vous donnez le contrôle de vos produits na be étrangers. Et vous, on vous traite comme les étrangers en face de vos propres produits. Bakokipe lobi koloba toko teke la Congo minduki te, bo fabrika kata lisasio yote. Bomoni Russie, basala ka minduki. Tolanda, ba nation nyonso bino bo anviaka ba grande puissance, bokokuta ke ils fabriquent chez eux. China fabrique beaucoup de choses chez eux. Nous, en Afrique, nous fabriquons kamingite, surtout Congo, nous n'en parlons pas. J'espère que boyokinga imalamo. Même bana na bino bola kisaka bango. Okoko zalo botam na Amérique, botami na Europe. C'est bien beau. Ozana ba privilège ba nationalité. Ça, on les reconnaît. C'est une grâce. Tozolanda. Kasi. Epai ya bakoko na biso. Tokoki kobosana te. Ko négligeaka koko na yote. Botangi même na passage biblique nzamba na zebse Ibrahim nini. Que oko vivre tina ki mukolo et puis oko kende ko rejoindre ba papa na yo donc ba koko na yo. Tolanda voilà. Do botika buzobo bozalaka nango ko négligeaka ki bukoko na bino ko négligeaka boki kombo koko. On dirait boza sensible. Oh bakoko bandoki bakoko bayeba nzambe te ba coutume za boye ba coutume. Même circoncision, eza coutume o nzamba pesaka peuple hébreu basalaka bana na bango. Bo rejeter pe yango.
Vous ne rejetez pas ça parce que vous avez vu les Blancs aussi accepter ça. Ça, ce n'est pas correct. Vous devrez qu'on dise makambo ya bakoko na bino parce que vous avez une conviction que c'est ça. Ya bino yango wana boko komaka jamais mindele ko komaka mutu muindo te. Tozolanda. Mais napesi bino exemple, totangi ba Michael Jackson. Bakoko na bango bayaka pendant combien de générations? Tozolanda. Mais c'est le système contrôlé par les autres. Nde kotsi mutune na mabele. Et puis ba récupérer bomengo nyonso tu wana. Lokola pe banga basala Puff Daddy. Ba Whitney Houston nyonso azokufa na $44,000 na poche na ye. Atiki ba mortgage pai. Tango akufia bomoni ba musique mbutu. Ezokotaka na kombone tu ezozongela Clive Davis wana. Les faux juifs wana. O mutu pe no mama ifalaki bakanga soki kokanga batu balokaka ezali ya solo justice. Liste za mulai ya bato kokanga. Comme Hillary Clinton moloki munene. Mais ba Oprah Winfrey baloki minene. Clive Davis moloki monene. Bill Clinton baloki monene. Kasi apparemment FBI yaponaka bandoki ya kokendo kokanga. Mamumulu balobi teke koloka batu contre leur consentement est correct. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de dire que si nous allons arrêter baloki, alors tokanga bango nyonso. Po baloki na Hollywood baza ebele. Eza culture et bandaka na Puff Daddy te. Yepe il a été enseigné. Tolandi, hein? Voilà. Baloki, ba parrain na koloka, ba misusu bazana nous vivants. Mais ba soucier bangote. Oprah pe mususu négresse mususu de la maison. Et là à la table na ba Bill Gates, aliaka na ba George Soros, ba melaka na bango. Yango bomoni Oprah, makamsu ba noir akokaka koloba te. C'est ça les inconvéniences. C'est comme ça que bobi que noir oyo azo contrôler le côté mon côté. Parce Oprah l'exception qu'elle contrôle sa richesse, azape milliardaire. Aya lobela bosubo kaya lobela kama kambi Afrique to ba noir comme il faut. Posoka meki bako zongi sena Mississippi kuna sika utaka. Abota maka na Mississippi akozongela ki Mississippi kuna kendo ko yemba ba rhythm and blues. Tolanda a Oprah tala lobi atika Mississippi kala. Asia mesani na kolia ba Carvière na mesa na ba maître ne ba George Soros ndebo mona kanga kamunoko. C'est comme ça que vous savez qu'un nègre n'est qu'un nègre de la maison, il ne contrôle rien. C'est un nègre qui manque le courage de critiquer le maître blanc. Ozana mundu ki tozana position de force te. Yo critique ni nyoko sala. Na mesa na bazo ata voix no valeur. Ba Oprah o bazaba tsoki Bill Gates c'est que Oprah je vais te voir dans 1 heure. Mbango akokende lokola tout bon nègre qui se respecte mbango akei. Yazana lo bakoloba. Ameka kasi kosala kitetuto ndima ete. Munoko akangi. Tolandi hein? Eza soni, eza mawa. Et les gens intelligents bazoye baketala ba noir baza faible. Quand ndenge tang ba envahir Muammar Kadhafi na Libya. Aucun pays africain n'a pu défendre Libya. C'est vrai, South Africa ont manifesté leur mécontentement. Ben, qu'on manifester mécontentement à quoi agir, c'est deux choses différentes. Bon, pourquoi même Joseph Kabila, les Sassou Nguesso, tous ces présidents, qui m'ont fermé, basé na puissance à mon côté. Tolanda, na koloba même mindu kinabiso, il faut to sombango se fabriquer à l'étranger. Ba minéraux na biso, nous ne contrôlons pas ça. Système bancaire kutunde n'en parlons pas. Tozora kaka ya DRC Congo. Richesse nyonso za na Congo wana. Congo devrait produire les milliardaires congolais. Il fallait que les Congolais bazal na ba compagnie ya ba carrière bazoko contre na voya malam non pas na ndenga ba vol comme vous politiciens les font là. Même bango bazake ba travailleurs ya ba mindele wana ba faux juifs. Tu fais la guerre na bande konozo ko sala ka ba rébellion pour mundela ko exploiter place wana yo ba katelio ya yo pourcentage. Ça c'est quoi c'est? Et le Congo reste toujours en faillite comme d'habitude. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Lobi c'est même mundele wana lelo Roger Lumbala zalaka wapi? Babuila ye nanga lobi akosuka kawapi? Ah, savimbi asuka ka ndenge nini?
Ndenabi, l'histoire ne fait que se répéter. Les Nanga sont là beaucoup. Les Lotomo Naye, c'est son tour à lui, à l'exception d'un Zakane nègre mental. L'homme mususu pas quoi parce que l'homme noir n'apprend toujours pas. Chilombo est un nègre de la maison qui n'a rien appris des erreurs, il y a des prédécesseurs naye. Et ce cycle vicieux continue, il y a qu'à se répéter. Nos musiciens, même chose. Bazana ba compte na bango à l'étranger. Bazali na eloko atamo côté solide, basali na mabele wane ko generate richesse pour des générations à venir. D'abord bazakana na kibumo côté entre bango. Et l'histoire ne fait que se répéter. Bende konangai. Avant bole la kayezo ata la pasi ya Congo. Je pense que bobanda komitala na kitala tala. Na sengi na bino botanga Genesis 12, 15. Donc Genesis chapitre 15, verset 12 tina 15. Bote ya mata. Nebi ke bino boyebi kaka Malachi chapitre 3. Boyebi kaka bozaka na ba verset ne touchez pas mais ouin na toute autorité vient de Dieu pour justifier la présence de dictateur na bino. Nebi ke bozaba na malamu, c'est que les blancs ont voulu que vous puissiez apprendre, vous l'avez appris. Vous êtes de très très bons étudiants en stupidité. Tolanda, et vous êtes des esclaves fidèles. Kas na plaide na bonne conscience na bino ba oyo nanu conscience ezo salata. Botanga Genesis 15 12 à 15. O ba pasteur na bino bate ya kabino te wana. Atanga même quand j'allais à l'église, tina ndenge na tika ka église. Aucun pasteur ate ya kanga vers chapitre wana. Ba ko yebelango wapi? Un nègre de la maison ko te yo ba chapitre éveiller conscience na yo. Ye moko azana besoin botika la ba yuma po ya survivre. Et puis po ba maître ne pe ba sepela na musala zo sala. À côté ya bino makambo ko éveiller ba conscience na bino te. Tolanda. Yango na sakabino chaque fois étudier la Bible. Mundela ata lukaki a corrompre la Bible. Kasi ba vérité pe muso tikala kaka wana na kati. Nzamba za nzambe ya mawa. Soki sincèrement bozo lukaye na busolo bolingi bo comprendre la vérité. Akofungola bino misu. Oulie botanga ka Malachi chapitre 3 qui avantage vos pasteurs. Malachi chapitre 3 ezoko avantage nani? Kaka pasteur na yo wanati. E bongo yenzamba ko kende na dollar no wapi. Yaza afungoli saka banque na lola. Système bancaire nan bato bafungoli sango système ya bête de ce monde. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mbongo na yo tiaka wana chaque dimanche? Nzamba ko kende na marché kende ko somba nango biloko. Esalele nini? Tango ya salaka mokilo nyonso nani financiaka ye. Antina ba dollar na ota. Dollar est utilisé par l'homme sur la terre. Donc, tant que tu as dollar dans tes paniers là chaque dimanche, c'est pour qu'un homme sur la terre a utilisé dollar. Et cet homme-là, c'est qui? Vos pasteurs. Dans Malachi chapitre 3, bate ya kabino ango po na avantage ya ba pasteur, non pas po na kweve ba conscience na bino. Mais je pense bien, Genesis 15, 12 à 15, ezoko travaille vos consciences. Deutéronome 28, travaille votre conscience. Tolanda, botanga, Bible, masolo, solo, bo comprendre comment sommes-nous arrivés à ces points. Ah, bako qu'on a abandonné Kanzambe. Mundela sali ke, babimisa Abraham mundele, makambutu mindele, bazu batomboli nde kana, batomboli bakana na ite, yo hem, omi bengi, yo nde bakanzambe te, makamnyosto Afrika za mabe, non. Abraham, Tolanda, un patriarche Yahem, qui était le patriarche ya peuple noir. Tokani, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes spirituel. Bomita la lisusu bien. Mende bozu spiritualité na bino. Bo kabi ango. Bozu spiritualité même ya bato d'ailleurs baminde bazana spiritualité. Bozu ba makambu na bango buzo ba bolati bo adopté. Yangwana bozo mona tangu mbule betaka. L'homme noir n'est pas en position d'aider son frère. O na chiruba peka kasusto robaka. Mvula wakale jaka lume kwa abo.
tokani voilà omoni Puff Daddy azalaki wana bamaster na Jay-Z bazokomela, they were having fun, weren't they? Lelo mbula ebeteli ye, c'est là où bayebaka mutu na mutu epai na bango ezalaka wapi. Tolandi quel ce noir là qui est fort à counter-attack bajuifo batelemeli Puff Daddy noir wana aza te. Jay-Z kutu aza trop silant, balobi azwamba kutu so telefone na ye te, muluma ne bakangi telefone aningi kutu babengeli lisusu te, bato tu bakoza na état de panique. Mais yo oza milliardaire, tozo panique nini? Parce qu'ayebi c'est un milliardaire, oui, ezalaki kaka for the image. Bato wana bakapable kobotola ye nyonso. Jay-Z ya mpe baotindela ja message non keme kofungola munoko awa olanda mpe Puff Daddy. Balobi Jay-Z Puff Daddy ameke kobenga partir a kasho. Babi Jay-Z tango kaka yoko, this is a collect call from New York State Sukipe Prison. Balobi Puff nani Jay-Z, as soon as ayoki kaka, this is a collect call from an inmate. Jay-Z, he hung up that phone. Chuk, akati telephone. Yeah, balobi kuto ndire bamse balobi ndire changer kuto na numéro na ye. He is not picking up that phone call. Oh hell to the no. C'est ça. Quand deux noirs étaient invités sur la table avec le maître, et tous les deux ne sont que les nègres de la maison. Tu l'as dit, hein? Donc ton confort est dépendre na combien ton maître est satisfait avec ton travail. Le jour que le maître va s'énerver contre toi, okozongela le champ. Mais yeba, tango yo ozwaki privilège ya kofanda na mesa, obosani bandeko no sur le champ de plantation. Yo bandi komonisa bandeko na yo pasi. Yo politicien congolais obosani ke yo pe il fin période bakoko no bazaka ba sujet ba colon. Lelo komi politicien, yo ndo komi konyokola ba congolais. Boete yeba kaka ke tangu régime na bino ekokweya parce que vous n'êtes rien d'autre que les nègres de la maison. Le jour que votre maître akolamuka de mauvais côté du lit ou bien il n'est plus content avec votre performance, mvula wakaleja kalume kwa abu mukolombule kobetaka batu nyonso bakomona esika owutaki. Tozolanda donc yeba yango kaka kofanda na mesa avec le maître blanc, tu n'es qu'un invité, ce n'est pas chez toi. Eza mesa bakoko na yo te. Namoni botiaki liki na Bible, même Bible natangela bino lisusu. Hein? Awa Genesis 15, 12 à 15. Zolo bakaka même chose de Rwanda mi 28 elobati. Na sota elobi, no certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs. And they will serve them, they will afflict them for 400 years. Tolanda, donc sur la table, na maître na yo, toi nègre de la maison, tu n'es qu'un servant. Parce que mutu est un homme spirituel. Punition mutu muindo e wuta epai na nzambe ya bakoko na ye. Bokoko changer yango te. Richesse na oke kozwa de l'Europe na Amérique. Okomema kayango na Afrika te. Botanga susu Bible na malamu. Tozolanda, botanga susu Deutéronome 28. Boko sala kabilanga. Bana na bino bako bénéficier na résultat bilanga wana te. Boyebela, bozwa mayele. Botika kotanga ka Bible la recherche ba miracle. Ata mundele yango ayelaka bino ba verset ya encourager votre esclavagisme. Bosalaka fort ya kotanga Bible wana bozwa conscience. Etumbu ya mutu muindo eza spirituel. Tolandi na mokili ya batu ebonga koza na problème na mutu okoki mepai na nzambe. Mais quand ton état c'est Dieu qui a déclaré, si vous savez ce qui est bon pour vous, bo lukande bo satisfaire bo apaiser nzambe. Tolanda na Deutéronome 28 bana na bino bako bénéficier na mutoki ya esclave africain te. Ça fait partie de la punition de l'homme noir. Tokani na Genesis 15 totangi on n'a pas dit nations,
on a parlé singular. Nation, bibliquement, peut aussi symboliser la race d'un peuple. Un peuple mokoboye. Ici, nous parlons de peuple blanc. Bongo ba chinois nde baki kozo bino ba esclave. Tolanda, bino ba kende kosa l'esclavagisme na kingwanzo kuna. Tokani, voilà. So, bomoni ba paf derrière. Ba kanisa ki basi ba komi. Il était à la table comme milliardaire. Non, non. Descendance d'esclaves sur cette terre étrangère. Il y a bateau bazu bango bazaki étranger à leur coco. Ba na ba africain wana. Bako bénéficiaka na richesse ya terre bakoko na bango baki ko purger leur etumbuté. Ndebo nzamba déclaraki. Par contre, demander le pardon pour na bakoko na bino o bazalaka infidèle liboso nzambe na bango. Par contre, bozwa mayele, baptisez chez vous. Arrêtez de négliger chez vous pour que l'esclavagisme volontaire sur la terre étrangère, descendance no bako bénéficia kanayango te. C'est un système que tu ne contrôles pas. Tolandi, hein? Et puis keba, bino bokanisi lokola bo chanja ba kombo bozu ba kombo ya banzamba ba kananiti bo mibamba. Kasi bo chanja ba den na binoti. Comme ça, déclaration nzambe sur bino et longwati. Tout le monde que vous êtes devenu notre peuple. Bino bokanisi tenge ba bako, Yesu akufaki sur la croix, il a effacé tous nos péchés, toutes condamnations. Kasi bo bongati. Lokola yakendeki ko effacer toutes les condamnations. Bosi mayel. Parce que muto yo aza spirituellement libéré. Et lokola boso misu ne fungwa makati. Bino misu se fungwa mi, bozalaka mayel. Bino netana bino lelo naba koko na bino tang ba otoka bango, vous êtes différents quoi. À part que bozolo ba français, peut-être bolati ba bijoux, mentalement bozaka lokola génération bazoka na butu bombu wanati. Hein? De kaka ndenge bango bazwa bango peke na kinzala ignorance. Ndenge bino pe boza leloti. Bon bébé tana Kinshasa boye bata ndenge boko répondre. Yi. Lelo penzo guerre yango ezoya vers capitale. Vous êtes en mesure de défendre ce pays-là? Beaucoup défendre la capitale à Kinshasa? Non. Ba mega ko bamba bino embargo. Bozo représente. Vous pesez même. Hein? Vous pesez même. Vous êtes à genoux devant le système de la bête de ce monde. Parce que vous avez discernement. Vous avez président par vos sentiments. Un peuple à genoux. Bozala kata bata malonga, bo telema penza nangi mibali batelemaka. Bino bozala ko telema. Dans la lobby, ba oyo bozwa ki chance comme les politiciens congolais. Ya ko fanda à la table avec nos colons, nos oppresseurs. Bozala mayele. Bo monika kandenge botika bande kona bino na champ de plantation. Bokoba na ko maltraita kabango. Mukolombule kobeta maître changele yo face okokanisa kabande kona yo siko na ebite banani bakoyamba yo potangu yo ke kolia ba bifotek omoni susu bande kono pasi mukolo maître blanc ko changele yo face okokima wapi balu bajike équation équation penza na ebite paf daddy asenga biso ba noir tokota likambu na ye me ya loki mingi pe ba noir na équation équation na ebite ya ko plaider kane pa banani bon asambela nzamba bakoko ne peut-être akolimbisa ye mais za pasi eza penza pasi azoki privilège ya kofanda na mesa eza mwa pasi mais bon asambela ka makasi ok bandeko na ngeza lenga chilombo j'espère que opo yoki awa yo zoko nyokola ba congolais lia kaka bifotek no à la table lia benza oza na opportunité ko lia papa lia bifotek na yo po mukolo maître blanc ko sepela no lisusu te chilombo équation ko za la pasi et ko za la pasi penza. En tout cas, loba peut-être okima na Malawi, loba bongo. Mais n'habite okima wa mkolombule kobeta. Et ozala pasi. Pona zotala ba Congolais nini? Bakoloba tete totika chilombo za mwana mboka. Quel Congolais? Pota na Kasai osale le côté. En tout cas, chilombo kozala pasi.
ekozala pasi. Mvula wakaleja kalume kwabo. Kaka bakoko bofinga bo negligea bazalaka mayele. Chilombo, il faut réfléchir, hein? Mbula tangwe koya kalume okima wapi? Hehe. Okay, bandeko nangezala nga mamluba. I love you all. Bye bye.